ba bisinga ki ya cheta mutazo lianga toke l'église ya nini ya bima ba lobi faire mutazo linga lianga toke partout na ba église tout ya ba mystique ba biki faire mutazo lianga toke ne pas mukuna pe a confirmer que ba linga ba lianga siko yo ebi ke mutazo linga lia yo e koma ki ndenge nini yo olongoa na église OK na ndako oyo mutu wana zuela ki yo mukuna za pasteur te vous comprendre mukuna aza commerçant alors mutu nyonso alors musique congolaise qui c'est ça là rien faut yebango la musique ya Congo qui si ezalaka baboma pe bato na musique ya Congo baboma pe bato vous comprendre que ba pasteur wana baza lokuta pasteur mukuna aza lokuta ya rosakana te pasteur mukuna aza lokuta en plus aza escroc ya rosakana te mutu tout aya na matanga ya gigola sauf Pascal mukuna ayenda yake mais yim tasambela ki mutaso nyonso aya bazami balé Deniles na mukuna bayate était Deniles ayate même si les États-Unis kuna vraiment que monsieur parce qu'ils a partout dans le monde ba golo to basangani ba olela gigola partout dans le monde donc Deniles si ameka bana Dallas bana ya Washington bana ya partout ya Minnesota partout na États-Unis soki bomoni Deniles ayeka na veille actuel bokatai manike bosanite gigola ndangirengire manike kutawa bipo manike mikolo atiki manike mikolo atiki bande omela ona ngirengire mais nini bande omela zolo. Très heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, fidèles et aimables téléspectateurs, chers internautes. Baïna surtout Bandarabiso sur Congo France Télévision YouTube, sur www.congofrancetélévision.com sur notre site internet et puis sur CFTV 1 Abato Bandarabiso Ana Congo Kinshasa sur TNT. Et voilà, nous sommes déjà ici dans notre émission comme d'habitude Bobo Messano, comme j'aime bien le dire, avec Rayana Tsoumbou, la cadette de la presse et Masolo avec Rayana. Comme d'habitude, nous essayons de faire mais ça moi une analyse, moi partager nabino parce que tous on a répondre la actualité au ezoleka, marambo ezoleka sur la toile, ça peut pas nous passer une aperçu parce que Moussa nabiso ne yangoyo. Voilà donc aujourd'hui je me suis décidé d'essayer de na kotambola moi mingi parce que na ngana creuser un peu bisika oyo bat ba ko kota tenga na benga fona kota na kati bina na luka ba source na yeba makambo la source pona ko beta même maswa lokuta te. Na Moussa TV faut ko source ya likambo oyo kaka lisolo na source pas oyo la biso osangisi oyo entela beta gos non yela biso likambo na mesa est la vérité ko la biso makambo ya lokuta te. Sur ce plateau je ne suis pas seul, je suis avec un confrère aussi, un ami, un confrère, celui qu'on appelle Fennec Mokonzi, avec qui on va parler de l'actualité ou bien surtout ce qui se passe sur l'orchestre Jet Set de Ferregola les Padres au temple qu'on fait la petit frère naïe Gigola au Tikibiso digital. En tout cas mes sincères condoléances la famille Gola Mobimba ko perdre ndeko ça rapasi déjà programme Ebima qui lundi veille mortuaire et puis le mardi on va enterrer. En tout cas bon soutenir Yeba Golo agno soutenir Ferregola parce que perdre ndeko ezalaka moi pas si mingi. Bonjour Fennec. Bonjour Natsumbo, bonjour na baitu ba la biso na Congo France Télévision, merci na inspecteur Miguel Mbongo donc tout en mode matanga yango vraiment tolo ba troté ba merci na ngala baitu oyo bazao compatir na biso parce que to kufeli Gigola o to ebi monko ya ba musiciens zaki ko évoluer au sein du groupe ya Jet Set ya faire Gigola papa Hervé disparition na esali biso vraiment passé to avoir na mode matanga. Voilà donc tout ça pina na mode matanga biso soto yebaki que Gigola Belaki, Digital Belaki pendant un long moment et comme on dit à Dieu Seigneur tout honneur, on a perdu Gigola, il a rendu l'amba binza mena pesaka, nza mena azwaka. Si vous avez le lobby to se permettre de lobby tete ko luka Fennec to beta moi 4 si to beta moi masolo 4 c'est parce que il y a ces choses qui se dit sur la toile oyo bandeko ba libanda to bandeko pe ba imboka ba osepelati. Fennec po anini kaka soki mutu akufi so azana ndeko moko boye azwa mo eloko mo fonction yendeli. En tout cas eza culture na biso ba bantu et puis précisément biso ba congolais na Congo awa soki bozana ndeko na bino mo bozana poste mo élevé soki ka beaucoup fait les sérieux mutu abomié mais na Kamora na côté ba pasteur ezala bongo te
notre monde na famille moko boye baza pasteur mo ba yebana na succès mais soki muta kufi ba lo bateke pasteur am talier parce que qui c'est partout pasteur pas kolia mutu kolia mutu za teka ke o kolia mutu fo mutu wana sa musique profonde bien musique chrétienne non ou bien mutu wana za la politicien non rose avoir pasteur pour lier batou pasteur ben tu balia batou ba denile se balia batou donc on comprend fais le quoi ma kolia mutu qui paraté bato loko ba denile balia bato to yebi na ba matete bato ba kufa ozo comprendre ozo yeba mambolo na ba preuve obona ngwa yebi te ke denile sa boma bato biso to yebi ozo comprendre to longo la culture wana faire egola aza musicien faire egola soko lia mutu bien soko lia de koneki gola alinga libanda kolia déjà tant azaki na wenge musique à maison mère alinga lia déjà banda kala pourquoi azeli eti akoli akomi pestar muneke ne kolia bato so ba balinga musunye kola le petit poisson deviendra gras en forme o liera mutamu besu boy bino bono muna gigola ngo pamba boy ça pentacle gigola za na mukilo bi obi ki tant na muna gigola za susute sa ngai et ça n'a pas changé pour nous dimanche jusqu'à présent que gigola tseki biso gigola adale qui a fait rigola akolia mututi pour la musique il y a lelo na biso reana ezateka il faut olia batu lelo ezake o se sacrifier parce que Satan à mettre en jour le système na nenga ya kozoba kisi eto lelo ezaka yo mo se sacrifier soit comme no PD ou soit comme no teki amna yo ezateki o boma mutu et tout ba mi c'est pas boma sou ba ma famille parce que ça indice vous comprendre yo asi succès on ba ki o faire gola bomi gigola pona au stade de Martyrs car mo donc na ba ko c'est que en ma gigola za cher parce que comment en mon ya gigola et ko to za stade de Martyrs vous comprendre tu dis qu'il va falloir bah moi dans stade de Martyrs bah donc faut belé vous comprendre mais faire pas avec tous les stades et c'est un montu moko gigola donc c'est que quand tu ba am ya gigola za le rôle ya Jésus-Christ parce que Yesu nda kufa ki pona ba te belé pona stade 180 000 places et c'est un montu moko pour batonda dans votre cigare. Mais quand se dit la vérité Fenech mais fallait pour pas ceux qui n'ont eu le bilan mais bilan bon OK ba kufa na stade mais tout quand la famille n'a fallu quand même on a ba préparatif na ya concert ya stade des Martyrs muta kufa ki et là on a vu sur Rihanna on est sur na Congo ba musicien tout sur l'année ba parcours na bango boyo ka ba boma batu ba ko c'est la pépé calé aboma est mort tano est mort a kufa na ba bi ki pépé calé mutalia est mort toye pa wera ba ko c'est la wera son makambo aboma ige kitambala o wera son aboma ADT ya Kimpoi. Vous comprenez? Bako c'est la fali pour pas boma papa na maman nae. Dans la musique bako c'est la batu makam. Vous comprenez? Donc bako c'est la ba monsieur belé lelo su bako c'est la faire rigole alien de connaître gigola. Eza lokuta. Et là on a déploré rien amoni lelo na Congo ce qui to il y a fazer comme na Congo ya pour na pasteur. Point otolinga to ko masiko ne yango wana. Gigola, en étant malade, il est parti chercher un homme de Dieu. Obisonyo Sotoyebi, pasteur Mukuna, oza pasteur ya Aseka. Akeko luka pasteur alobi tene na zomo ne peut-être ba makambo mo boyende sali kenga na koma maladi bo. Comme to reconnaître que créateur na biso eza Nzambe, yango na zongi na makolo na pasteur. Pasteur asambela ki pasteur alobi ke na omona ki Gigola zakine be esprit des morts et tout ba chassa ki yango. Mais pasteur tango gi akufi oki ke ben injure na ben insulte ezolanda ye. Pasteur azongi na mateya na alobi ke ya mona ki milimo mabe et pas ya gina ba esprit les morts ya bimisa ki yango tango ya voyager ke mboka libanda bato bazali na posa olia Gigola ba ye ba récupérer nde ba bomi Rihanna moni lelo yo nazoya na pona ngai ba fazer ba uma belé na mboko pona ba pasteur ba famille kabwana ebelé lelo pona ba pasteur donc lelo yo ba pasteur ya mboko na biso mubaya pona ko diviser pasteur tenim tane église à monene bon na bandi mebele fait tout ba mamna vito la vérité ana bandi mina ye belé l'église ka histoire moko beta mara na Congo histoire ya mami Chibola na ebité to ka histoire moko boye beta mara na Congo histoire ya mami Chibola to tala yango na boso na politique to mona ka ndenge makambo leka ba vidéo peleka ezalaki ya pasteur moko oyo lelo ba bengaka ke baza ba homme de Dieu bozo mona teke
makambo oyo bazolo bawana tozoyiba bango kana bizaleli na bango ba pasteur yo pasteur un homme de Dieu toyebi ke lelo toyebi na mokili oyo suprême ezalaka nzambe okokende na yo koti bandako nganga okesali sali tout mais soki okimi epai ya nzambe ozwa solution nzambe akolimbisa yo makambo to akosauver âme na yo ezalaki perdu mais nazokamwa komona mutu oyo azalaki déjà parce que gigola tolobaka bolamu mona na nde tozala boye siko eza mutu mususu akeoluka ne ba maison na ye akoti po za succès po bato bayoka nzembo na ye po bato batalaka ye et tout ayisko comprendre ki ate ngani na mo ifuna suka na pa nzambe gigola akendaki église ya pasteur mukuna pona kozwa solution pasteur mukuna lobaki yango amonaki esprit de mort et pas ya gigola tant yo pasteur omoni ki esprit de mort eze pa ya mutu faut longola yango faut chasser yango faut sambela yo bengani déjà esprit de mort ezongi lisusu ndenge nini Fennec, est-ce que vous pesez par moto vous bagazé escroc vrai ou faux ça un esprit de mort parce que biso ce ton résultat la souka gia koufi c'est que c'est vrai ça un esprit de mort mais quand déjà gigola neto mona ki bongo tango ya ki na église parce que gigola za ki o bomba ma bat bande o ebate ki gigola obela parce que gigola bani malade faire ça déjà en prison bat ba o ebate si ko tango bat ba ki faire gigola aider gigola nya aider ndenge ni faire gigola za nzambe en même temps aza na prison en même temps za ratambola gigola bani malade faire gigola azaki na prison faire gigola bakanga ki gigola aye kokende pa aye pa mukuna ngai déjà tant na mona ki mukuna gigola ki pa mukuna na banga ki na mona ki gigola ake et pas pasteur ya ba wario mukuna aza wario photo e bango Pascal mukuna za wario parce que comment na mwana na ye nani trésor les valables à la ramasse des aigles vous comprenez ce qu'on a compris déjà qu'il y a bien gigola qui comité kaye moko ake comité ka kota déjà nzoto ya gigola abande ko mela bilo makasi batu fo ba yeba yango gigola ndo mela ba drogue gigola abande o mela ba whisky mani ki a témoin oh chema ni ki témoin donc c'est que yo confirmer que yana gigola ba no mela sika moko oh mais mani ki bosanité gigola nangirengire manike kutoa bipo manike mikolo atiki manike mikolo atiki bande omela ona ngirengire amela nini bande omela zolo Fennec que bat wala na biso ke Fennec mokonzi alobi ke manike ebi secret gigola côté bando ke mela bilo na bango na ngirengire wala ba propos na yo mutu oyo tokotuna ye mangba gigola bien c'est manike parce que manike ayebi gigola bien bande ko kuta na église dans l'église na bango bakenda ya zolo vous comprendre ouais kota déjà santé ya gigola ndenga azalaki bongo gigola andobela tiber ya mikuwa bat bala ba gigola malade monanité malade ande obela yeba non il est spirituel te gigola bande ko bela tiber ya mikuwa ezaka na passe pour mutu abika nango soki mutu abela tiber ya mikuwa il faut respecter ba consigne oyo médecin akomela yo siko gigola est-ce que gigola atikaki komela atikaki ko babilo bapekisaki wana kosala boye te kotambolaka te koliaka boye te parce qu'il faut respecter babilo retour docteur oyebisa yo gigola aye kokende na église ya mukuna ntango akei pasteur mukuna soki asambelaka nzambe solo mais gigola alinga kufa te soki mukuna wane azalaki pasteur o asambelaka nzambe ya solo asali kona sema gigola kufite donc liwa ya gigola eza na makambo ebele na kati toboya kokota makambo ebele eza na nsima ya liwa ya gigola donc eloko nga na odéploré pa pasteur mukuna il faut à se repentir ade musali na nzamba se repentir na nini lisumu ni obilo bomoni na ka pof nani gia kufinde bango même sa pasteur ba fardo nyo suliko na pasteur mukuna sambela nzamba solo te Pascal mukuna
ensemble la nzamba solo te toyiba histoire ba michibola ah ndenge leka oh mukuna sala ki boye mais le beza yete même oh non na photo on ezali yete ah non t'es obligé que tozong ça ba archive tozong ça ba archive donc Pascal Mukuna tout le monde a vidéo michibola ndenge leka makambutu même pas 5 ans et tu leka Pascal Mukuna ah tobo sana te il faut y baka et donc on a aussi à se repentir à senga nzambe ou soit ayamba Jésus-Christ comme sauveur et seigneur et là on a aussi na mukuna ngwana alokuta mukuna mama na lokuta o saranate et en plus aye koloba tala mukuna to yo comprendre que ça kabal mon monté ya romona ba voice oyo ba salaki soit disant ba lobi ke muto lobi na voice wana eza leki affaire o biso tondi maté na otana voice wana nde balobi ke muto asalaki voice nenga loba ke faire alinga lianga totambo de l'église tout qui n'est pas Pascal Mukuna Gigola comment déjà ko banga faire tous aba analyste to na ba réaliste to analyser dans likambo na voice Gigola déjà ba bisa ke nenga loba ngai ne naza boye au moins ki eza lokuta parce que Mukuna lobi boye tant où il a voyagé ba ye ko zwa le Gigola ba ye ko récupérer na absence na ye nde bake bazole soki nda mais Gigola yeba ke bato ba yo zwa ngeza bato ya faire mutatindi bato po bazole nganda ko ka pemene église ana bandal pona nini akendaki Gigola akufi na église ya Pascal Mukuna bato ba boyo bango oh mais ba mususu balobi mais en fait le Gaulois boza la peine la vérité parce que ba Gaulois mususu balobi te ba tchaki gina kat na hôpital o ya nini ya hôpital ngo komo ngo kiminga ngale ma sainte akufi kuna ba mususu balobi na église mais version ngo tozo comprendre te samboy Mukuna Gigola akufi na église akufi na ACK bayaki nde kozwa corps nde bakendaki nango tant ba monike mutu akufi nde za kiba mene hôpital pour ba réanimer tout nde ba menaki na ngaliema akufi na kati église sikoyo na ba vection o musu lobike oh parce qu'il y a lobike Pascal Mukuna na voice lobike Pascal Mukuna ibisaki kozonga na lopango wana to futela ka place futela parce que kolo lopango wala pas za mistake comment revendre asomba ke poncha comme ko lala na kati ACK yo muntu oyebike bongane na za bwe ba olukisa ngai parce que Gigola o ande ko mona biso to yebite marambo Gigola bande ko mona o yande ko yoka na nzoto na biso to yebi yango te parce que ko mona déjà mutu alata kali subi lambate Gigola ando lata subi lambate Gigola ando lata ka zambala ya pembe information za Gigola ando lata subi lambate ando lata ka zambala ya pembe ka bongo alia kate kola la Gigola comme qui na pasi mais insomnie parce que non ba milimo ba mais mutu o ayebi sort ya liwa ya Gigola za nzambe mutu o ayebi sort ya liwa ya Gigola za nzambe parce que trop dévoiler tout parce que lelo comme na Congo na ba la culture na so congolais to asomta kufi to to baka bolam parce que ponzela na ye ezara polele mais mutu o juger ya nzambe mutu ayebi oyo Gigola amoni oyo Gigola akendaki oyo Gigola kota kizaka nzambe to sengaka nzambe ayamba molimo na kimia Gigola akundama dans les bons faire balinga mutu ndenge nini obaloba ke faire Gola nande konaye faire Gola so abandona ki ndeko naye boye te orlia qui na ba internet ba yambie pa no lita bolobi ke non mutasungi petit wana zate men elo mona ninga na tuna donc orli Gola zolo ba ke mutasungi petit wana zate mais abiche na kati te poni ya sunga ki na ye seke ya yeda ki na ye ngamoni ke batu musuba yeda ki te po abi batu ba moche na batu ba 12 so batu bengi ba sunga petit otazo kosa zane maladie te po mbongo ya te elo ngana okamwa pourquoi baba ka faire fa tuna sunga Gigola ba se belé faire aida bango nyonso wana ya tire Gigola na poto Gigola ya orli Gola ba se belé bango tu ba na poto biso pe ka to mona kaka est-ce que bi ke fait ba faire ba se belé famille ba faire ba se belé famille Gola baza ebele kutu bato ay barate Gigola ndenga za bango aza mwana donc baza papa moko te na faire Gola mais baza maman moko donc baza papa moko te Gigola ndenga za na komone olenga la famille ya papa na ye Gola eza na côté ya bo papa ya ba faire Gola
bataring wana tozomona kaka nani donc bango tout baza na famille côté bo papa frère ayamba ndeko na ye malamu koede mutu eza te kaka ke frère ndenge azalaki wana oyo ya olia lobi oyo ya sali wana leki na émission en tout cas na senga na ndeko na biso faza na maîtrise tomona yango so bato baza na de soki bato bayo yambo soko oza na maîtrise ya koloba te bavandaka kimia balobaka te toza na de toza na de eleka banini ya koexpose ndeko na yo mwana ya mama na yo mwana papa na yo ya koexpose ye donc ya koexpose mwana ya papa na yo makila na yo oyebi ke ya orligola aza pena toyo comprendre ke azaka enviaka fere enviaka fere parce que c'est là ba combo et Mathias Pogba azolobake fere gola ifaki aide ndenge maître James aida daju tala na mutu na oyebi na oyemba te fere asala nini bafulaka mutu ndenge nini apesi o nzembo na dynastie en tout cas na osala na fere gola nzembo ya dynastie kolongola ngo te toyeba na soki na ayebaka kitoko to ayebi oyemba te parce que orli gola ndenge aza wana fere gola apesi ye nzembo na dynastie na osala na fere gola loko opesaki ye nzembo atekaki yango $20,000 na $20,000 wana ya ole liano mbongo wana mais nzembo na ekolongwa te na dynastie yebaka ngo fere otika nzembo no toyeba soko oyeba oyemba to oyeba oyemba te na bandeko na biso oyo bandeko na biso ba journaliste Noli Tambo nga na yebaki Noli Tambo na yokaka babengaki Noli Tambo les sages menga monika sage te Noli Tambo ne aza bongo ayokanaka te na wera Noli Tambo abebana na Kofi Noli Tambo abebana na Jibe Mpiana ayiko bebana lisusu na Fere Gola siko na linga pela comprendre place on a bagolo bazol ba Noli Tambo abebana pona yoka ko nzomta liboso to lobiango siko to bolo ba abebana yesu ko lelo ko bebana na Fere Gola siko bo expliquer biso place ni ya bebana na Fere Gola po Noli afingi ferete Noli lobi likambo ya famille ya ba ferete ba ya mine orli ne aza maître ya ba propos o ya tena kisiko pourquoi les gens baso condamner Noli Tambo le sage orli so azaki na poste ya repasser message faki alsala na téléphone na yemoko na live a publié bato pa ba monde entier ba moni lelo tozana facilité ya pas d'information à partir des réseaux sociaux na téléphone on publier partout il y a Oligo là il faut qu'il y a ça la vidéo na téléphone na Noli Tambo madame Rihanna biso tozana Congo avec émission ba briefing pesa la ngapi na ba Rihanna na boye na linga lo ba boye na émission monde ni fene juste fene gidengo za bien to ya to tumba Zaire ngapi na wana tumbi Zaire Orligo là émission on appelle ça qui directe donc ba ça qui émission neti nga na ndenge na za yebi ke bon na be ba suna batute lokwa na tikanga na fere moko na be ba suna fere tanga sani alinga ki abenga na fere même si ne ba ça qui émission bon abi fere na émission mo to sana Orligo alobi boy mondeni parce que on est ama ma famille ya batu lelo famille e kabwani ceux qui famille ya ba Orligo la elinga kabwani fa to yo kongata na sango toyoka ki liwa boye toyoka ki ya oli kuna kutasilika ki partir poto boye bebe na faire et tout ya koleka na TV ya kolobaki na longwe na famille na sokoli maboko en tout cas ya Oligo la logo longwe na famille komeka ozonga te babi avant qu'il ait contribution en plus ndenge okebongo contribution na matanga yo okendenge ni en plus ezala raté ya olima masali oh yo kei no matanga bakunzi mutu te yo kei oh ngala kenda ngana sokoli maboko abangi na yabi aki le prochain tour abangi na yazala on a tia ba contribution balie ava ko banga na contribution matanga parce que bazaka ye morote faire aida bango atimema na poto po basungana atiki la faire charge ya matanga tout ye morote na yo comprendre que azali na mbongo te moso mutu beaucoup feli ce que ça na mbongo te oteba contribution ce que o luka rubrique moko boy yango lekaki na TV on a sokoli maboko na longwe na famille yango no ebisa Orligo la lokolo longwe na famille komeka ozonga te Orligo la so ameki ozonga na famille ngai siko ngai pe na olongwa golwa pour perdre ngai te ozo comprendre Orli même ça qui me faire aibi ki ngana za ozo comprendre parce que ya Orligo le lokasala rapé toyeba raté
depuis kala orligola azalaka posa fere asila banda bomwana na ye ti alobi fere ndaza mwa mabe fere gola le padre linga goela ki yaya na ye d'ailleurs linga ndeti kaka ye akoma leki akoma ora eze pas moto mina famille de Joseph azali akoma gouverneur ya Égypte mais le bête que quoi Joseph azali bon il fallait batia ribende moto il fallait za gouverneur Égypte non ezali kamba grâce nzambe tonga sala grâce ataka na moto ya lingi okoza mwana mukie nzambe pesi grâce yonde moto okokumba famille lelo famille gola sans faire ndonga to ba orli gola linga yeba yepe musicien aza musicien abanda ko beta na kibinda ko ba bengana epa dudu kibinda ayebi oyemba te wana ba propola yo oh orli gola grand frère à faire gola dudu kibinda abe tala dudu kibinda yimono faux chanteur mais akatai oh Dudu Kibinda, faux chanteur, mais Akata Orligola. Dudu Kibinda, faux chanteur, mais Akata sous faux chanteur. Akata faux chanteur, ayo donné Timba. Azo fali poupa. Muta remplaçaka nani Orligola na papa Kibinda nkoi. Ezaki aigle. Aigle ni muta remplaçaka nani ya Orli. Ah OK. Parce que azai faux chanteur. Vous comprenez? Mungongo a faire lukela faire makambo mungongo na ye mungongo ya faire asala nini est-ce que ye mutu asenga ki nzambe ke nzamba pesa ye belle voix o azara nango on de gagne penait na yango matanga eza fête te o to kotinda ba invitation mutu nyonso aya matanga te ko le bongo te parce que il y a une liste qui circule déjà sur le net sur la toile oyo to moni ba komba ba ba matanga Marie-Laure moi kana poto ba kene veille mortuaire te denile sikutu balobi ye kutu nda ya penza ndete mais pourquoi vous pouvez faire une liste parce que matanga est fait si to ba pesa ba invitation to yo moko lobi ngwa parce que pourquoi interdire à d'autres personnes oh ba bomi pe mutu te oh na ebité l'idée c'est quoi bo pekisa bat ba ya kolela mutu te ba yebaki ta sa pe artiste moni ya na sali voice asa ki vidéo ana ezana nga mutu tout internet tout sala vidéo na ye batutu baya parce que autant attendre ba les rois de la foi on a fait bana problème on appelle comment ki wera ya tende on a fait bana problème te biso ba goloa to bi ke wera roya Deniles nazolinga na yeba le pourquoi bolingi Deniles aya matanga te muku na pouvez avoir raison peut-être que le bagena maramoleka na suka ah et puis yo ucho confirmer biso ke gi akufa ki na kati église Pascal Mukuna parce que Deniles qui séjourne maintenant aux États-Unis pourquoi aya matanga te Deniles ayate d'abord Gaulois nous sommes aux États-Unis na Minnesota au baza partout na Mississippi partout donc Deniles bon Deniles ayate batutu baya les journalistes nyonso boya na Kenya y compris Kenya piana Kenya piana pe azala kuna partir à Paris parce que totai ba vidéo Monique Gola azaki na barando ote totai ba vidéo na ndenga kumisa fali pour pendant que fallait grand frère na ngai nga ko le katé na TV na finga fali au moins ça peut bien Timba kuna pe côté na pe azu a poster abi dans mes condoléances à Hervé vous comprenez donc mais apparemment ba gola bo conserver qui ont bien été au point bien Hervé mais bobo sani que bazala na pe la quartier la te ba komba ba c'est courtois peut-être amitié wana etikala peut-être pe ya bien ki pe fali ya bien pe Timba vous comprenez voilà Faustin siko bino po ani to yeba bengi Hervé bino bosini Faustin et Laura Sali et la raté vous comprenez il y a Faustin comme on a batu bayebi faire rigola na kombo ya faire rigola parce que page ya Faustin monde entier batala parce que le lot qu'on se le dise fali pour pas alors ça on est à musique congolaise ada parmi vous comprendre il y a Faustin na minute où ada parmi bateau ba ça honneur ya musique ya Congo vous comprendre sikoyo comment on a déjà fali pour pas ko poster na Instagram na yi ada combien de j'aime oyo bato tout batala kango ba ivoirien banani comment on a nenga posta ki ndako maki Hervé tozana mission monté ya Congo awa yebana na succès na kombo Hervé azati musicien o ayemba kitoko to yebe se faire rigola so on meka faire rigola mes condoléances à faire rigola elinga ça nini parce que bato benga comprendre que faire rigola nda ko feli mais comme Hervé Moutouté, mounangwa yebi est-ce que ivoirien moko boy ou bien zambien moko boy ou bien moutou moko parce qu'il fallait pour parler là ba ayebani même si na ba pays tout Madagascar wana ba bi fallait pour pas comment est-ce qu'il fallait pour poster moutou mo avant na Madagascar Amoni Hervé alors tout na ce qui est Hervé
Alors place car moi faute ezaki car moi place wana. Na ndenge wana encore parce que Fally Ipupa azana batebe batala raé. Il fera comme faire ego là. Et en plus tosengi batutu baya ba Wario baya olela na biso lelo pena ve actuel après na bi que na minute bazana na matonge parce que papa Wemba akufaki lelo. Le 24 vient le papa Wemba ça déjà 7 ans depuis akufa. Tu dis que tu la peine dans la mémoire il y a papa Wemba lelo donc na matonge après matonge biso nyonso to za la bongo na misé place au wapi to la gegola ba musicien nyonso ba prester donc to bengi ba musicien tout ya victime boya ba musicien ya Koffi Olomide ba musicien ya Jibem Piana ya Weranson bino nyonso boya to lela gegola oyo lelo yo lobine to kende ko zoye na cinquantenaire et puis to kotika e na nécropole place au wapi molimo na e ko zala jusqu'à l'infini tim koloye soroya en tout cas to sengi pena maramole ka dans les bons. Voilà donc nous sommes déjà en train de chiter par rapport à notre émission, mais trop kabona beauté sans que tu bétali solo au émission sotoyebaki avant ya ko perdre dans des biso guide digital to zaki déjà dans programme au jet set ezalaki nango ya le 24 juin. Boni mabongisa minabino malgré que bona douleur malgré passi. Et le but que bureau est Koufi, hein déjà Koufeli mais entreprise de ça là. D'accord. En tout cas, ça des Macture et Zali, donc Bagolo, gladiateur tout, le 24 juin, donc Bissotou, Naliboulou, parce que Naliboulou, il y a ma famille, donc ils en ont aucun en juin. Tu sais combien de mois? Donc un mois et demi. Donc Bagolo, Nyonso, le 24 juin, après matin, Bissot Congolais, tout le monde a un rien. Tout ça, tout le kundi mutulelo. Après kokunda mutu bat bakutene baba bat bameli baseki babosani donc comment nango bo mesano biso na Congo donc le but est que le rôle à Gigola akufi Gen 7 et ko arrêter ba programme nuit à son nom et loko o Gen 7 est arrêté que zaka ba répétition na ba studio et tout donc pona kokunda ndeko na biso mais pona ba programme ba concert nyonso o etikali na Gen 7 donc Ferregola Arobeta concert le 24 juin na stade des Martyrs. Si on est affirmé le 24 juin concert ekobeta. Mais biso to moni programme mo ba mati ba banderole bat ba roya ko laksa soki karaté soki kung fu. Programme eza de 17 jusqu'au 24. Kutu to ki beaucoup a bongo Félix Oise ko lobi na faire rigolo lobi apusa ngo tati les 30. Motuna nga ko rodé mingi place wana. Pourquoi kaka Félix Oise quoi? Il paraît-il que si Ferrego la bête a payé du PPT, et ça a Félix Oise quoi. Et ça a les camionnes qui coulent tout dans les kinaï. Bah ça moi problème on a quatre tu vois. Tu comprends vieux à comprendre que Orise pas Ferrego là. A touché fallait fou parce que aébi que y pas Luka ba Wario ba Otalaye et tout donc. Au moni. Oui pas au bêta stade. Il y a au bêta stade mais toza. To bako c'est la mukolo makamute. Toza la peine stade wan to tala pia ka o Félix Oise ka au bêta. Datasco à cause senga au secours il y a Fabregas dans bangon balé balwa tomate ba équipe le plus pété balwa tomate faible le roi ça si te gena so ki ba Villanova va soutenir via la biso moko bongo ba toni sa stade te non est-ce que au tamolo so mom duma ba ngana villageois wazali oh asa ba fan na beta ba concert tout le monde a rappelé ah Rihanna au tambola même si ata na vena bino ata jeune moi bi penalo ba ngala villageois azala te bazala ka soit toza Wario ou soit toza Goloa ou soit oza mona wenge ou soit toza mona quartier la tête donc azala ka bongo to ka dede bongo siko ba fan ya faire na falinde e moko ba diembelaka Fabregas na mutu na fan na fali me na linga pe Fabregas donc Fabregas aloko mais ozo comprendre quoi ina wase quoi batika otena concurrence na musique de banda mokile banda musique nayi ça concurrence na Koffi te ya da tomate ya banda ko nio so basala ina Koffi Olomide boss nanga o ele ba maki ba sola mkonza mina santa ba sola au moins ninga abattre la relation na mama battre la relation mais wase quoi a comme le quoi donc ninga zo battre à protéger la relation ina Koffi Olomide tala Koffi Olomide so bengi na ba rendez-vous à liboso Koffi Olomide ou Félix wase quoi na sina mona on hôtel du fleuve Koffi Olomide à 16h to 16h wase quoi comme 14h Félix Kabongo kobo ya bongo azo protéger relation ina Koffi makasi parce que a évité
amon nango c'est comme si donc eloko rêva na vie na banda musique asa la featuring na Kofi a approché Kofi Olomide eloko waze kwa li a rêva ka les ko rêve na ila tindoto rêve waze quoi lelo Kofi Olomide a pc ba opportunité wana oh tokenda conférence de presse à Kofi Olomide a 16h waze comme 14h azo protéger yango parce que peut-être ça n'est ponctuel on a toujours attendre na ba rendez-vous na yo tenir hier rigueur le baneni que non waze kwa banda waze kwa azame donc ba ba fa presse ba d'accord mais donc nazaka fan ya Ferré mais na lingaka pe waze quoi on héritier to lo bani wata héritier ah non oh banani bazala spiritas bazalit nango biza spiritas c'est tout le monde a spiritas c'est belé wana on a nga spiritas et tout ils ont raté que donc héritier pe asala monde naï héritier pas sala mokili naï tant tout le monde a fait na fali tout le monde a héritier mon pe asala monde naï mais Fabregas yena Félix waze ko basala mokili na bango te mo bazaba main donc na linga ko Kofi Olomide mais na linga be musique ya waze ko na fa na wera mais na sepela rappel na nzemba ya Fabregas na fa ya Ferré mais na linga pe mon pépé ya Fabregas donc baza bongo. En tout cas, même si Basangani, Baolonga Tesco, Waze quoi, pourquoi y est à Télémelaka Ferré là? Et l'autre to kamwaka yango wan. Likambo eza rapena nini? O mukwa bongo eza kaka a décalé, yeko to lobaki ezate. Après to mono te a décalé, elle on le 24 mais mango tati le 30. Oyebi Ferré la soit raté date le 24 juin. A sona date ma auto beta stade parce que on est comme na 2024 to yeba yango. Parce que stade na biso ba pesa ki faire date le 24 parce que batala ki ba programme ba événement nini oye koleka na stade des martyrs c'est ça donc à partir le 17 si na décembre ba événement ekoleka na kati ya stade des martyrs ya biso ya Kinshasa awa na yango faire rigola à part le 24 aza sur na date mususu te osko waze kwa police ko date ni parce que ye moko waze kwa attends le na octobre so na juillet sori nani yemoko waze kwa ndengaza donc ozo comprendre biso to sito ba de stade des martyrs donc toi elo musuo lo ba donc to taka stade des martyrs to taka stade des martyrs faire rigola lo kwa za ya mukolo yeza ya mukolo ye mutuko mutu aosuki sa masula ba stade parce que yeza mukolo banda musique liboso ba tutu na génération na ya na ba génération na da banda musique liboso ya batu nyonso ayemba na franc-congolais ayemba na mamwe belé donc vieux et il a fait rigole en tout cas toi de cœur naïe mais vient à biso à perdre 14 kilos vient à perdre 14 kilos bateau perfusé parce que marambo et tout les cas on a qui Pamela Cheko la posta que le bino fait rigole ça moi malaise moko boye par rapport à marambo sur ba stress maman et on peut tenir tout na bino bagolo quels sont les ressentiments de faire rigole par rapport à tout ce qui se passe tout autour de lui alors vivre en ngenini déjà comme tabeli bossé qui c'est que il n'arrive pas à croire que bateau tout ana bande konaye ba proche na yene bagogo sali marambo faire écouter Zali to senga na ba nzambe abatela ye nzamba pese makasi to mona faire lobby parce que lelo na nzimita